ndako moko boye na bakangi na kati ya ndako plus de 40 jamesa koyebisa bino nde toza boye bazokanga sérieusement fo komibatela lisu likolo ali soko moni bato baye retard komona mpasi te balongola batolo nyonso na nzela yoka le 31 mpe eza mosika ata nde bazoloba le 31 ngai na vivre bato bazofinga mokonzi sérieusement lobi makolo bato nyonso bouchon moya kokende eza te alors il faut toloba na baroulage bazolia IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Mettez le président Félix Maboko Makache le combattant. IDPS viva! Viva! Tala! Esengo na koloba parce que na charge yango tende charge ici. Comment tu na charge oyo? Voici kuna nakomi mu okoyokela soki lobaikokoeta soki nazolo bakande nazolo babo ezoyokana tikuna oza teke na ye na koro ya monene euti poto bamama balebi nayoka mingi akoma nazolo bamoke boye sedi tikuna lobiere nazolo baesengo akosakana te nakomi mutu te okosimba yango te ebele lobi ozotela ngai okosekala ngai natela mikeba na yo oyebi na bamagaze te kende osomba soki $500 soki $1000 kende osomba soki ezalaka ebele solomo mwana bato nyonso na matoi nango site basiliva nakomi mutu IDPS viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Wana eza viva te. IDPS viva! IDPS viva! 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 Maître le président Félix Maboko Makache le combattant. Natongo lelo nakolobela visite à président Félix na kati ya Cape Town. Deuxième point nakolobela visite ya maman Denis Nyakero akenda kokutana na maman ya Kamere. Troisième point tokolobela Mayetali Olive Lembe. Quatrième point tokolobela makambo ya Vital Kamere. Président Félix aza na Cape Town. Cape Town est la capitale de l'Afrique du Sud. Nous avons une mission de service avec le président Cyril Ramaphosa. Et là, ce qui s'est passé dans Cape Town. Le président Félix a accueilli le secrétaire de ce pays dans Cape Town. Parce que dans le numéro 1, il y a la police Interpol. Bazakuna nde omoni vice na ye ezaki ya 48 heures. Parce que mukolo lobi nde mokonzi mboka auti kozonga na mboka na biso. Parce que le président Félix azalaki babengisaki ye ke akenda kuna. Parce que États-Unis alobi ke esengeli kobagisa Interpol kopesa ye Interpol il fallait ba sécuriser ye. Parce que babi ke a bientôt azo comme président ya nyofi africain. Ndana yango omonaki numéro 1 il y a un Interpol à Saïkouna, un secrétaire de ce pays, le chef de l'État. Chers combattants, nous avons dit que parce que même Sadek, on peut décider que parce qu'il y a bientôt le chef de l'État, comme président de l'Union africaine, et c'est pour sécuriser en désordre. Les Ozomona, ils ont sécurisé. Chers combattants, nous avons dit que pourquoi maman Denis Nyakero a visité maman Yakamere. Kamere animakate azamu ibite ya boyaka mais le koni ne s'est passé tant maman Denis Nyakero akenda kuna akomi mama ya kamera yebise ke toza batu moko toza liboto moko esengeli bondima kamere a rembourser mbongo azongisa mbongo na kesa ya l'État mais kamera boyaka ke azamu ibi si quoi mbongo wana bozozongisa par rapport de quoi bozozongisa mbongo wana parce que ya boyaka ke azamu ibite parce que bayebisa maman Denis maman kamera yebise ke esengeli bazongisa ngo suku lis maman Denis aboyeke pas question
ye azwaki mbongo esengeli aleka na média parce que ntango bakondane ye bakondane publiquement esengeli aleka na média azwangisa mbongo alobakeke mbongo nga nayibike ya ngoi azwangisa mbongo nde ozomona mama Denis Ngakel cher combattant akenda kutana mama ya Kamere mama Denis ayebisaki makambo wana etali ngai te esengeli son excellence Félix Antoine Tshisekedi ye moko kendo solo na ye cher combattant eloko tozosaka chef de l'état ke Kamere atari chef de l'état mokonzi ya mboka il fallait passer na nomination ya directeur ya sika ya cabinet na ye comment boni muntu ya yibi yo ayibi mbongo ya l'état ayibi misolo ya l'état ozo continuer kofuta ye lisusu aza moyibi isengeli muntu oyo konome muntu mosusu cher combattant à bientôt Olive Lembe mukamatande bazokanga ye pona nini Olive Lembe zukande abandu ko financer ba rebelle na kati ya est na borobo soki borobo wana parce que eloko nini s'est passé tango bakangi ba militaire oyo bazaki na est kuna bango basite Olive Lembe balobi ke Olive Lembe nde azalaki sponsor azali kosopose bango azopesa bango mbongo po basabote peuple ya est nde bomoni abimisi baverité nyonso alobi te makambo oyo Olive nde aza auteur ya makambo oyo parce que balobi ke d'ici pe le 15 janvier Olive na parle ke abike aya korépondre cher combattant nazobisa bino ke makambo eza koyi États-Unis d'Amérique bauti ko DPC envoyé spécial na Lubumbashi bakeye kosala nini bakenda kokuta na ipolitaka na bakenda koyebisa ye parce que eza message fort oyo eya déjà bakuta na Kabila mpona koyebisa yabima na Congo cher combattant nazoyebisa bino parce que président américain Trump alobi ke avant ngana quitter le 20 janvier na maison blanche esengeli nabima na Kabila nazoyebisa bino Kabila a contacté le président ya Zambie a contacté yeke akenda kobata makuna président wana apesi azui instruction ya États-Unis d'Amérique bayebise papa soko meki koyamba Joseph Kabila epa na yo okozo chukumbusha nde donc omoni bayebise Kabila abengi président ya Russie a contacté ye akenda kobana na Russie lokola mokonzi ya mboka asali déjà abongisi relation na Russie nde omoni mpe balobi ke papa akoya awa te soki omeki okuta na États-Unis d'Amérique awa mpe Kamere nani Kabila akontakte président ya Kiban nde bomoni bauti kokanga passeport ya Joseph Kabila na ambassade ya Kiban bayebisi ke bino boza sous embargo ya États-Unis d'Amérique c'est-à-dire tokodouble basanction wana nde omoni Kabila komi beyambe baboyi place nyonso ya kovanda nde ozomona Kabila komi kolela cher combattant nazoyebisa bino ke mokolo lobi nauti kozwa audio moko pourquoi Kabila abandi koluka kaka akende États-Unis akenda exil akenda Kiba ezaki nini eloko Kabila préparé eza nini bato bozomona bamultiplier na ville bato mobomo wana zuka nde bato oyo bayaki na bangombe kala wana nde bato bozomona wana parce que sabotage Kabila alingi asala ezalaki ke soki ya abimi basala déjà sabotage zuka nde président Félix aza sage tobetela chef de l'état maboko soki basala couvre-feu oyo te cher combattant yo na ngai mbala oyo toza na bazamba parce que Kabila alingi asabote Congo asabote mboka mission na ye ezalaki ya kosabote Congo esengeli bato mobomo wana cher combattant Congo mobimba baparalyse mboka nde plan oyo bazalaki na bango nde omoni bato mobomo wana bapesaki bango bambongo ebele cher combattant eza lokuta te bapesi bango mbongo ebele mpona kosabote mboka na biso mais lokola nzambe likolo alalaka te nde ozomona plan nyonso Kabila azosala ezosimba cher combattant nazoyebisa bino ke makambo eza akoyi oyo akomeka mbuma nazo okei kokuta na Patrice Emelumu azalaka na lufu oubien azalaka na Dubai cher combattant nazoyebisa bino ke awa mpe balongola nemi
pourquoi balongole nemi na kati ya PPRD Balolanya, Jadari, Bochap, Adolphe Lumanu, Balo. Tant que balongole bango, nemi a tout passé le message. Et là, on est sali que balongole nemi. PPRD, bon, on a qui n'a souka. Il doit pas se vivre. Bon, on a qui m'a collé destruction ya mabunda. Bon, on a qui nemi a quelque chose de Jean-Marie Kambote. Nde bato PPRD ba comprendre que muto ya trahi biso tango mbote ya pamba kende ko pesa Jean-Marie Kabunda balobi ke yo bazaki na makanisi ba balobi ke muto ya trahi biso nde na yango omoni ba longoli nemi mais bazongi se Raymond Chibanda nde bazongi se place wana siko ennemi azola banini alobi ke lokola bino boboyinga bobengani ngana na FCC nazo panza veritande nazo bimisa nyonso pole nazo teka carte nyonso polele wana nemi le ozomona wa déjà mboya aussi mboya na kati ya PPRD c'est le combattant nazo bisa bino ke ambassadeur ya États-Unis na kombo ya Mike Hammer azaki na conférence vidéo na ba société nyonso ya États-Unis parce que à bientôt dans le mois de janvier na Kinshasa bazo sopana en maison c'est le combattant nazo bisa bino ke muntu wo nyonso atonga place ya Onatra yebe parce que bazo buka ngwanda bazo buka nyonso nyonso yebi ka sumbi le pango na place ya Onatra bazo buka en maison c'est le combattant nazo bisa bino ke moi mobali ya nani mobali ya Chalamwana et pas Jean-Marie Claude Machala alobi ke ngai pe na ye na kati ya union ya nani alobi ke na ye pe na union sacré papa a tozoloba leki ya Corneille Nanga na union sacré ye pe aye PPRD nyonso balu FCC balu bango nyonso balu na kati ya PPRD bamonani il est best vivant. La zone de Sabinake, Batunyos, la Katia PPRD, tous les Moussasa. Tous les Moussasa. Bamonios, besoin qui m'a FCC. Dès la Yango, la zone de Sabinake, Matia Komi Kito. Voilà le lot,